Bandeko mbote bisika no sobozali bozolanda ngai ngande kona bino simo poso lobito mobala pembe tina Dubai tembe siri ba jalo ba kufi ba fokonte pe ba kufi la tolelo sonando nge simo poso lobito mbwa rouge abimi noka ba kena ipupa noka ba kelia noka ba makosi tina noka ba enzo ngawana bandeko na pesi bino na mbote ya 5 continent bisika no sobozali grâce zana bino bandeko boli msanga msona ko luba naza ma naza nga bien mais na éclairci batu msusu ngaza ka musicien te naza nga musicien te na binde bayimba kate boyebi bato nyoso bayimba boyebi be bato na bino obozwa po basela bino ba masolo nga naza muta nyoso naza nga muta moko te soko ngozo nga muta moko obosani muntu obosani ndako kobeta naza mutu te naza muta bato nyoso naza au milieu du village naza soki likambo eza ya bien excuse Kofi asali likambo bien tokumisi fallait sali likambo bien tokumisi faire égol asali likambo bien tokumisi héritier wata soso lembe ezala ba fabricant ezala ba depuis que ba miel ba didier la cause ba solo nyonso bango nyonso ba musicien ba wera son ba jibe piano bango nyonso c'est la famille mutaka bolanga na bango azate siko bino bolingaka siko eza ndenge ni bolingi sugo eza nana nga yebi tout le bama kam soute ote yo soke sa likambo fali osolango bien te soke sa likambo batu misusu okosola bien soke ya fali fo osala ngo lokola sabotage on le bama kam su ezala kate le ndi na ko répondre ma be makasi na so banga batu misu ba ko mona nabi biso no sonde to sa to yebi ke fala bima pa Kofi lukuta to ya solo nana yebi teke lelo po fali sa visibilité fali mutafule fali sa nani mwana ya Kofi nana yebi angote nano ba ko ti lelo ti na ti ata fali yebi angote me biso to yebi ke Kofi fali nani Kofi mutasala lelo fali poza bon degri bino bongi so ba vérité be bima be fala bono betana kibinda ko yaw ayebana kite bato be bazalaki na sena songele bato ba betiki na bango na quartier la bato be banoko yeba ko leka fali bazalaki mezali kamangolo to boko ko sana na bana 10 bana 10 ne so babonga kate omona msuka mwana moko to mibale eza bongo ote fala ko wanga na Kofi te ti lelo ti na ti bako sana bango ba polémique yanga na kota ka makam na mangwana te baza fali mo ka sa conseil que lelo songa na komi ki fali boy tate omtasaninga tondimaka piko ata na kuzu tondimaka siko yanga likamuni na ngwesa na kati kuna oso ko lobela nani héritier te parce qu'on dit maki ke batu nani batu misusu batu ba pete no so banini bakende likamu héritier ko tikunga sikona lo likamu héritier na ndini manike ngande na vandi bona ko lobaka manike na sansine na saka numéro manike te to aza na petite sœur na yebi mais na yebi ni fonga na suki na bato na kokota likama manike suko na sansine na lobela manike nini fali tangu to lobaka ayoka kangoti fali yoka ba biso bino nyonso ko hina ka biso wati tabi fali elo ngala lobango kumne mission botsa wana wobo yako so msela ngama lobebele ba msuba be abengana ba kutuna katso buzoba ni eyambala tsuko na ko fula bino te jamais na benga bino na fula bino siya buzoba na fula mutu te ndeka bo benga réponse na bino ko so nkaka busoga bozeli ke ngana benga ko mutu na tanga na fulo te na fula na buzoba pa bo lobi wana to lobeli kamba fali awati tanga yeki na ba rena wa na batuni na ba to lobaki nyoso wana biso msunga tsubo yinaki ba komilenga ba bloke bino msubo lobi yo soke zali kama fali tande wapi bon mais rien bo beteki misate yo kanite to ko loba mabete parce que bato ba yaki wana ba yaki pona nini ba yaki pona rena ba yaki pona na nini na publicité na bino mais siko ba sali angote soki bato wana baki ba lobi mabe siko bino mo bo désactiver bango ba visa siko nga siko na loba nini manika lobi akene soki pa héritier wata sosole siko nga vumanga ko loba na loba ni pona héritier wata na loba siko nde mutaken asali shwa na ye ba wero na linga bino mingi ko bande ko na linga bino mingi
boza makam soupe bosala rezaka mona nini likambo siko ya faire ego le koti bona na ndenge ni na zakle likambo zakle lobaki faire ego le ndenge no soko ko lobela yaya na lobela maniki siko likambo ni atabino moko na lobela nini bino mo boyebi ndebo swaki mutu na bino mo boyebi ndebo yeki na bango na bapoto siko ngana loba nini nga simo poso lobito mbwa rouge na loba nini ndenge bobandaki ndenge pe kokena ngo oh bon fele sa mona muke bino nyo sonde boza administration wana monde bwana boyeba kiteke nango eza nango bongo to si bato bamona kana musika bamona kiti bosiko bozo ndo banda koloba boninga bonna otsa polémique pa ndenge bobandaki makamu na bino ndepe bokosukisa ngafu ndenge na zabo oyo nyo sa musicien soki dikamalambo sa tokoloba soki ritien ndenge so bimisa album ne soki esali tito to lobi so to moni ete ritien côté mususu esali balobaka faire ego na neta za wana siko dinasine zo beta makasi nana nga kunde wana soko boy mwana na siko za mitea mabie dinasine ya faire ego ezo beta makasi mais ba remarque so ba sali bino bolingo yo na lobi re na to beti 3 bo beti 3 siko eke wapi parce que pour mon marketing ezaki nini ezaki makasi pour publicité yaki makasi te batu boye na bango baswana na bango kaka babwa kela bani est-ce que boza na tango salele loko wana soki le lope biloko musuba ezo sala bino mbilinga eza bino moko siko bona ko tsapa bato pambala ngana fali na problème na falite to kuta na toso ngaka na problème na mutu te na yebi na ngati so bino bonga botsanga problème soki yemta yebi saka bino mbokwa na yebi na ngati soki yemta yebi saka bino etali mina bo sali mutu nga simo poso mobala pe metena Dubai mbwa rouge te nga ta bo sali nga sa na problème na ite na sa siko na problème na sansi ni bino mutu busoki batu ba visa soki ba 15 ya ba 10 siko bino moko kaso boko désactive siko sa problème na nga na kati na ni nga vimandira na sali bona siko na sala nini bokumo loba belo te so bakam soko loba bakam busoko loba oya bosoko nga ndinga na zabu na loba to loba makama fali ya falite bandeko nanga na loba kango nyonso siko mnyaso ibate nga siko so na lobi kama rite siko esa nini bona so na miti nga na lobi na za mutu te na za mutu batu nyonso bona mangana ba je wana te obo memaka batu bobo sani mutu bo mi mama siko tsanga par na bino na ndeni ne bandi ndeni na ndeni tie sande na za mutu nyonso so boy no ngaka yo mutu yeba na yo la lulala bolelo sonandonge bokodoka na ndeni o kabelinga malamu o kabenu ngati tout est grâce eza suma kamute to swana ko nini berer ezaki abino moko na yoki biye moko tsuki pe présent na lobaki oke mutu nyonso akumisa ba musicien siko na bi siko ngana elo ninga na koko loba wana okoko lobela petite wana tenga bi jamais na lobelete parce que boyeba ki banda kala bino boyebi man nike bien ko lekanga ngasiko na loba nini na loba nini na sens ni likambo héritier gole ya nani héritier wata sosolem ekote wandenge ni nana nga yebi te fali abima pa ya kofi yaya oh bakosa histoire te biso nyonso to yebi lelo po fali afula mape ndenga bimi akoma star munene bo kasa ute pa kofi mabe na yebi te mzuku atako fali wangani yango atazo dute batemo basala batemo oculaire biso to yebi ndenga badaki na kibinda ko tsaye pa kofi yawa bino misubo yebi na bino makamutu bolinga ko tsaba mbilinga na nini boye kutinga ndito fana biso card mebu bino mtu bobeti 3 arena mais si organisation na bino sugo ezawa siko po bono bote batu eloko bino bobutu ba stade minene bino bobeti ya botiki sango basena biso ko banani abeti masikiri babetaka na Olympia pamba tala ndemo ti lelo génération baliaka mbongwa mwana ngana lyo mutatikala ya mobali onani chéri bade o yana ngapka beti masikiri anika kanzembo chéri ngaka sakusoka yemela mobali ni nzoka yemela mwana biso chéri bade Yolanda sa de fait Yolanda kufa pona nasi nani chéri bade mwana biso
ba yana biso ba fila biso ba nani oyo ba nani ba tabule eza ba biloko eza ba tala ka ba bete na ba nini wana ba beta soki combien de ti lelo kombo tika bo siko yem tabeti na loko munene bo etika la te ponani parce que bino nyoso bosaki na biloko kaka bata bulu yeke bo yebi ko eloko bo yebi ko poser loko te arene ze loko mukete fali am so bino bo mona ngo muke yaya eza salit misatu bolandi siso kikakaka esili kaka bolo kwa mungu na nzungu koswa na kote ba polémique kote boko na biso lettre sans date boko na biso lettre sans signature nyoso so ba lobi kaka mabe ngala bimana nga mabe opona ni ve eza ba erreur ça bino mtu botsa fali be erreur wana yebe fala sa mona mukete yo mo so mona pe be erreur museza yo mo boko ko se biloko wana fali yo mo tango so ya na batu no wana yo yebaki ndenge yo yebaki mo yebaki ke suka ndenge ni tonga lisano bunga no kana lisano boti ya kote ekitela makambo wane boti ekiti sosole bafan total ndenge baso ya eza fierité mboka na biso lelo pe ndenge fabrika simeti no baso ya kobeta soki abengi pe ba déplique na banel ba ya kobeta soki na nini salo so Saint Nicolas soki nini wana eza pe ka fierité mboka ti parce que tala au monde de musique il faut vous avoir un conquérant sans un conquérant et ça que l'ingité tant ma calabane peut basala quitter ba vient la biso oya bandal wana ba sak sakulu basala quitte nini pe sala quitte OK ça se fait sala quitte basaki tembe na tembe ba tabule ba vient la biso basala qui tembe na tembe et loko na vie sur ça na conquérant et loko no peut comme on peut que mon il faut ça na conquérant net nani nanyo comment on appelle ça fali il me rappelle rumba bin sarabatu donc il peut côté moi nani le faire rigole oh yeba bin sa ya oh boy te ko bina parce que ba on so ba beta ndenge mon côté ba beta fali beta na beta musique na ye ba rumba et rite nani pardon nanu faire rigole a beta rapé ba rumba mo ya écoute maman ezande suka siko mweto comparaki ça bango ne se forma hérité wata pa yeba bien abeta rapé musique ne kitoko tozo sela soki pe ntita ngonini soki pe nino ngana memingambo e pa hérité wata songa na zo apu soki na sali nini ngape na zo yeba te na ko yeba ka mukula soki tsandeke batomba so lobela soki pe na basaki na ba kuite soki pe esengo ya nini soki ba pesa ba enveloppe nanga ku na suite lokoteka basa ko tutela nga malubao conquérance sur Rosal. Plus c'est n'est-ce qu'on dit, mais ça la conquérance. Il faut ça là. Na terrain sur Rosal, il y a valeur na yote. Miso ba comparer, ba comprendre. Fali faut ça là, ba tope ba zali, ba faire bazali, nani, ba héritier wata, sosolembe ba déplique pomba, ba fabricas, ba dîner la cosse, ba soleil, ba miel, ba on a sol faut ba zal, ba bouera wana nyo. Il faut bazala oui akutu abuto ça na députation na éviter musique so obeta mikolo yo a peminina na tsena no pembeni wana eza ndi bongo parce que boni ngaka te bolo ba ote il faut zala tie etambola ka bongo soko ça na conquérant na ata na koteka biloko faut ça na conquérant po yeba siko valeur biloko na yo oh bon siko bino boni mutasa na on ça na conquérant to ça et ça na monotonie et maintenant keneka fala koma kaka le kobini sa batuka te okepe kota fi bi atuka na moni pe na santi mbe rumba ya ba mikolo pe ezali na santi wera na faire gola et nani fali pupa ah non abetrama rumba ko consolateur de cœur brisé net papa na enani Koffi Olomide nana ngabini sa Koffi oya abina na nzemo leta kata lai a sauté bible lelo soki tolo ba lelo poto yoka pe ba faire ba nani ba fali pupa nana kokana na vie na biso mo pao bilo mususu to ndo sa comparaison ça ko sa comparaison avion na vélo e kokana mu colonie siko mbo sa comparaison neti fali na Koffi bilo mo sa malamu te bilo mo sa lukute botika fali avana na ndenge fali mo ka sa conscient ke ba ko tika na ko kokana vie wana te ya botika como pa bando bi sebso ba azuke ba nini wana to konibo to bi ya wana alelisa basi alelisa mibali te botika bondi marapeta mutu na mukena ye fallait ça conscient que
yaya wana aza yaya ayemba botika wana so bilo ningala ko tsa polimi ngana sa mutu abatu nyonso naza nanga te parti pris à mutu ngana lo bakana bino naza au milieu du village naza mutu nyonso o te comme manga pembeni te pardon o ko kanga te naza kilwa mboko nga mbwa rouge abimi o ko kaete o liano sona donge la Pascaline Ponde l'ami de France on a so sabino ezande bongo ezalongo ki lelo kasi ki kala mute sali ki lelo bino siko comprendre ki kala ngo mute sali ki lelo poli obima ki lelo bana ki na ki kalati sima yo obima ki le omoni yango boso tatoni kaka na bamalo bana bino moko héritier peso ki lelo et nze mone bimi et sa fierté na biso il faut ça peut quand on a conquérant au moins até héritier ko to ayembi mais até nani faire gola até ayembi au moins il faut pas ça na bino ba comparaison et kenda ka bongo soko moni kaka batu o te yo ye baka kaka o saka na défaut te ya libu mutu le balingi yo te mutu no sasa na défaut na ye asana malamu ne pas ça mais na vie soko saka o saka on dit maka batu te o sanga mingi na vie o moni yo ba peso mukole kimaka pongi po ya mama o mona baninga no so bakia lisano ba komo terenga mutu na mutakomo kende kote na ye tonga lisano bungi nga jamais na cause na problème na fali non c'est mon frère même ça nga na fali to na problème to ko kuta to solo la pe to seki to leka so ba fela ba ko pesa nga pesa nga na nko na jwa ngo pe na nko oye ko ya heya nga wana singo poso siko bino ninga ke sandeni nga makamunete ba manikele ba ngana ko loba ngo siko na sense ni ngana mema ki na futelengi na kama manike billete na zule ki bango pe visa te siko ya ngani ni na koloba kuna bozo banalo nalo banini kuna ba administrateur mutu baza kuna na batu bosala ki ba programme ya arena et loko moko te ba batu bomema ki loko moko te salami so ba yibisi bino te bosalima libungu tulu zero siko so to lobby vérité bo ba lobby mabe nyonso na po bosala be rezala bobongisa yaya ko beta rena fali félicitations yaya ngaso na ndimi ko beta rena trois nyonso yaya mais siko eyokani date ego yoko na ndenge nini ko suwane leki ko kenebo eyokani pete etika okasa mungu na nzo evenema munene beta miwana na yibi na ngati soki pe ba kangaki biso musique tozo ba te so ba kangaki pe ba instrument ba bibo saka tango to beta to ko longo lango nyonso na marché tozo yeba pete nzoka evenema isa na pesa ba exemple ba yala biso ba beti masiki nwana miwela wana to biso miwela na tango wana chéri ba de ezo le kakuna je suis fâché ba nzeko nyonso wana tilelo elia makambongo organisation de sikomte sengaka il faut que ça la pose mais il y a des personnes là comme génération sur liambo wana chéri bada sur liango sur pays ba ya kolela ba yo kangila mwana kati pamba parce que et loko mama na bangati ezo produit mais ce que biso arena tout so yo ke loko moko te bo kangia ngo wapi producteur bo yo kani bien tena producteur akanga ba ni na ngono sto mona suba film te ngana bilope to yebite sona lobi boye na memi ngabo wera soni ndenga sana abimisa ke pe banat abimisa ba nani faire gola nani kolo rumba mama rumba ba mikolo rumba mo so bina ata ba ngaba pio mbongo te mutako peso ne bine lipe eza fierté na ya wera soni yimo ko banga na bima kuna ba hérité wata na nyos ba fabrication nani maestro fabrication metino ba on so ba bima na ba de prix qui pomba ba miel de so ba dîner la coste le nez à famille bango nyonso ba bima wanati le roso to le bima lubina biso ke to bima kuna te ya ako ngande na ko tele bisa bango moko na expliquer bango nde ba ndako banda kuna nde ba ndako ko yemela biso na zamba play wana na banini kuna na ba ma campagne to zola na ba nini kuna muta ko yebisa biso kuna siko azan siko mutunde akoma ne pio nani o JDT parce que boko za la 10 na famille ya msubino nyonso bo JDT akoma ne je l'état commandé à Amélie to moi jinaye yo mo bi JDT Amélie JAT Amélie apone pour le na la lilera la mukanga bando yemba banzembo na ye école ba onde ba yemba kana
nani ba faire gola nyonso wana bon sikobo yibisa biso sikobo no yibisa sikobo histoire et loko ebonga refosa na histoire na yo bon ba senga biographie ndenge ni yo sikobo biographie no ezate outa pa ya mutu te mutu nyonso ya surtout la musique po bima yo moko ngana na mona na ngai te oyo kaka to producteur mo muta selo to mutu ba yana biso kala ba bima ka pa batute ba nani ba ser na biso ba nani ba mbili ben ba bima ka pa batute jamais ngana na yo ba nani ba vonga ye abima ka pa ya nani vient na biso e pompolo lo wai abimisa tse ko yemba pa ya pongo love it ba ser na biso ba defeat pongolo ba utaka bango nyoso kuna bo tsiko bino tsiko bozo ndima ba tout ndenge ni ngala lobi na ngana ndenga mabete parce que tunenga ngabi ngana yebi fali abima pa ya kofi tina ti wana tsukaza père na ya za lokwa père spirituel na musique yemdu lelo soki to yebi fali ipupa papa na keina ipupa o aso bima fokati mwana biso bima fokati to yebi avuta kuna ngana yebi nanga kuna na yebi nanga place musute parce que tete mo membo tsanga na baba groupe wana te ngana yebi libongo oh boninga mo ndoko comparer ba tu boy et quand ma kamba fait rigole nanga yebi te que faire rigole pa yimba bien ya botika bo to ça peut ba comparaison soupe to ça kamwani nana yebi faire rigole te na kuyemba ye mo bana na yemba rapide na lobi na bino mutu na mutaza na côté na ye ya ezalaka bongo sikona primise baza tembe na tembe il faut ezala bongo yo sanga conquérant na kati ya musique et simba te il faut ezala yane loko nyonso soko sana conquérant surtout na ba marketing surtout ça peut marketing na makasi te au moins kwa bano kosinda obengi muninga na ndoki faire ndika bazana na fali il faut ka la bongo ba héritier what il faut ba depuis qui pomba ba nani ba yeso metinoa fabrication metinoa ndenge pa komia ba robino wana nyonso il faut ka bazala ba dire la cause ba bina filer ba ngoni ya il faut ba saka nécessaire na ba place wana yo mona pila pays mo ba kam sita sala yemo kote o ba mo na bisiki ngonso comme monotone kaka yemo toko bina biso tampire l'air ezalaka na pepe kala salaka bazalaka na conquérant pepe kala azalaka na l'air wana vina biso juna mumba fuko na zako tuta tozalaki wana tozo bina na lupini maya biso wana tembe na tembe oh et là on se saki mama ezalaka na ngondo nini mission de sikoto nto bebe sa génération musique ba vina biso nso bazalaka bazayi ko to bandoko bina na ba vie nyokalo bazaki na ba conquérir belé wana empire beta mama toki empire sisi oke soko kota ya ezalaka tembe na bino msubo bo sepelite o ayebi kaki empire bakuba wone so beta na lupini mayar zaikona na nini na vis-à-vis wana bazo mi biso loka mo bakimpo kamo simba uzokota bazote auti wana batwelo ka tsobo bafutelo tigeko l'air wana bon siko bino bosoni ngabo sala ba conquérant ndenge oh toko nini toko sa biso kipuka toza kipuka kwanga moko to utena kipuka moko mekangele keseni yoko kanga no tsinga ngana ko kanga na tolola yoko kanga na nini nsesa makasi no kanga na publicité mais to uti kipuka moko mais ekangele siko ndesa siko makasi na publicité na marketing eza bongo yo siko to utino kipuka moko kwanga nesa manefu to yeba ndenge ni kinelo na kikala oto ndenge ezala kabongo eza bongo makambo tambola kabongo buto ko disere biso le makamba pambala wa boya ko taba polémique nini na ngana héritier wa toto solo la kana ye ngana sana problème na mutu te aso sala album le soki peto yo ki mabeni et ça peut ka marketing bino dinga to yo kaka bino moko et comme monotonie na ba nini il faut que tu changes rapide to ko bina ta room to ko bina ta nini loko mo bino dinga mwana kaka ndenge saka ka wana yena ke mutu ne souvent pesa épée chance ndeni mboko mo batoli ko kunani ko funga matito linga ko panza matite
oyoki pena no musique héritier wat oyoki na musique amu oso comparo bien ate anze mona oki ezalaka bongo tokoba na oyoka nsombe moko to bana ko banzemba kofi pe kalati to zoka bambambula bani to bana ko pe banzemba ya papa wemba to yima ya musubo ya ba madiata pa yimba kitoko bazila biso ba ningi sala kita kanisa mtaola lisa Mobutu na Matsuwa Mobutu pongeza te madiata yemba mama tata na sangalika buwana kaka oh Mobutu be wapesa ikatwa ya mbongo wana mama Mobutu salebi kuna sibalali madiata azala kipi na succès ne kuna yemba tete madiata kuna parce que bino so ba lobi ka boye Butu malamu pardon